Edino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo yo Panja sango ya Congo Edino image Panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 Panja sango ya Congo Edino image Panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, Edino image, bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, eutaka na source. Edino image papa, Edino image, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Alors voilà, comme vous le savez bien, nous sommes bien évidemment au matanga de M. Nodi Mataba au Binos Boyebine à Paris. C'était un batteur, donc notre Aloba Mutambunda, Azaraki artiste, comédien aussi. Donc voilà, il y a un rendre ma dernier hommage à l'église. D'abord, après toujours qu'il est Château Rouge. Toujours partout ma place où il y a les kaki avec l'habitude à fréquenter. Après Tokiti la dernière demeure na Pantin, donc la situation à Pantin, donc le Tobaka, tout le là au bazo là, et puis tout là là-bas au bazo là. Une image Panja sango Congo, nolita message Congo Top News.com. Suivons ça. Merci. Thank you.
bango kolia akamati penkeni atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani ombele yango bino banso ile ezali nkeni ya makila mangai makila mabombeko bwa sika mpe bwa seko bakosopana yango ya bino mpeko ya bato banso na ntina te kozwa kolimisi bwa masumu kosalaka boye mpo ya kosanisa ngai mokonzi yokanisa bango banso yo mawa oyo mabiso moyibwa seko oyo naikokontroliwa kontrolwambi nona masolo enasantume banso yakanasanelo aussi seko
nous sommes bien évidemment au matanga de M. Nodi Mataba, au Binos Boyebi à Paris. C'était un batteur, donc notre homme Mutambunda, Azaraki artiste, comédien aussi. Donc voilà, il y a un rendre le dernier hommage à l'église. D'abord, après tout ce qui est Château Rouge, tout ce partout la place où il y a les kaki avec l'habitude à fréquenter. Après tout ce qui est la dernière demeure na Pantin, donc la situation à Pantin, donc notre baka, tout les là, au bazo les là. Et puis tout c'est là, là-bas, oh bazo c'est là. Voilà, ma maman peut baza, ah maman, moi loba. toyekolela mwana na biso na kati ya homoneri na biso ya congolaise ya kisasa, bana nyonso ya kisasa, bana congolaise boya awa. Oui, souvenir toza na wana mwana na biso akei atiki biso aza mwana moko azaki na bolingo na moto nyonso, aza mwana moko amonani en tout cas alimbisami na miso ya Nzambe. Yango na biso bato ya homoneri ya catholique ya congolais premier homoneri o bapesi biso awa na Saint Bernard yango na Paris bayebi soki ebembe soki likambo boyaka catholique yango homoni awa mariage baptême anniversaire tout tozosambela na homoneri na biso yango Merci beaucoup. On doit maintenant faire le tour à Château Rouge, ma place Nodi Mataba Alekaki et d'une image Panza Sango Congo Noli Tamboule Sage Congo Top News.com. Suivons ça. Si Ningina la biso bansonde toyawa poliwa ezero kwa moto nyos moto na tour na ye ezaki emene ya Wemba et puis lelo tala toyuto burukisa prêtre munene Nodi Mataba. Merci. Produit bébé pour pendant ça Congo lelo to kotika Nodi wana biso ene mama emotion na mpwalelo ya Nodi azaki mutu malamu azaka kosekisa biso nyonso ya Nodi ndamba za amna yo na kimia pema na kimia yaya eza nzela mutu nyonso ya Nodi mawa na motema me eza nzela biso nyonso ya Nodi kende bien tala bato ebele bazotala yo yaya kende malamu nzambe abomba amna yo akomba yo aprotege yo yaya merci que Dieu vous bénisse. Produit bébé pour pendant ça Congo de kopanzaka sango ya Nodi leto tika ye na de mer na ye na moni ve na ngai ambaka de Saint-Ouen moni lo bapona ya Nodi atiki biso lelo. Ouais, eza un moment de tristesse, eza marapo na Nodi, c'est un frère kozalaki na ye ya pasi, son homme repose un peu. Eza moment ya douleur, voilà, eza moment douleur. Donc marapo na Nodi, ezalaki bien na biso ya sekisaka bato. Avec Nodi bokoseka kaka. Merci vraiment. Nini divita kini eza na biso longo ayekolela ya Nodi, Eric divita, moni lo bapona ya Nodi, akei ya biso otikali. En tout cas tokosenga Nzambe azwaka lokumu watu botamaka watu kufa mais ya Nodi en tout cas eza pasi mpona biso mais akei mais azaka kati na biso waya bandoko kosola malamu Nzambe abomba molimo na ye abomba molimo ya Nodi Nzambe abomba molimo na ye. En tout cas merci pour la communauté congolaise ndenge biso nyonso toye kosoutenir pe moninga na biso na ntango ya mawa na makambo nyonso Nzambe abomba ye. Merci. Babi ya Nodi asangisi baprêtre batondi awa babi basilaka te pendant sango Congo so ekwei na terrain ezalaka mabe makasi. Baba na biso liloba mpona ya Nodi eza pasi mingi mpona biso communauté congolais tofela yaya na biso ya Nodi oyo tosenga Nzambe azwa kaka molimo na ye epema na kimia
na sepeli pe na communauté congolais na biso na présence ya dei oyo ya grand frère na biso uti kokufa donc oyo tokosengaka ke nzambe ye moto apesaki biso ye mpe moto abotoli biso ye donc question na réponse en paix barosa yano dekei mwa lilobe yali lilobe ezali mpona biso bamisio kwa donc wana ve moko tolingaki tro alingaki bapeti na ye tro oyo papi barosa moto aye kolela ve na ye kwa yano di donc voilà ya koloba mingi eza te kwa waka na mawa na motema po vie oyo amesa na bapeti na ye atiki biso kwa donc ya koloba eza te merci Alfonso Nginamaro aza mpe na biso ayebaki ya lodi malamu mingi tokoleka ete na mikro pendant salon Congo moi témoignage mpona ya lodi question non réponse en paix emonani kaka azalaki moto ya bato azalaki motema malamu merci napesi témoignage monene mpona lodi en tout cas aza garçon moko bien il était gentil en plus nga nayemba ye na chorale na bandalungwa donc eza mawa mingi kotika biso boye toza na pasi mitema na biso ezoki nzambe abombaka nzoto na ye merci eza mawa mingi nga aza mwasa bakulutu na bango mwasa pauvre likinga vraiment elodi eza mawa moko wana azalaki na chateau rouge ntango akweyaki nazalaki wana nasambeki na nzambe nasali losamba chapelet oyo nzambe mpe azongisa ye lisusu me elakisi motema ne ya kitoko ememi epeti na suka akokuta balanga nzambe ebele kuna komema makambo ebele awa eza omoneri na biso tolelie na bonzambe aye kokwaya mpe ya omoneri catholique congolais oyo beveki bapesi baleli olodi awa aza mwana ya katolike elakisi mpe monene na ye mpenza kokwaya na eglize outi kofungwama omoneri katolike congolais bini mpona evenema oyo na liwa ya ndeko na biso Lodi Mataba oye na liwa ya ndeko na biso ya solo toza na mawa me eloko esali biso esengo mingi baye kolela ndeko na biso na ndaku na ye oyo ndako bauti kopesa biso ndaku oyo bapesi biso bakongolais biso nyonso to oyo ayebi azali congolais usayirwa tozo biso so nsima ndako bauti kopesa biso omoneri congolaise ole na kati ya France bakongolais nyonso to baza na kati ya France omoneri na biso yango oyo ndako bapesi biso ezala matanga ndeko ezala baptême ezala mariage ezala kokufela ndenge tomoni toyi kolela ndeko na biso ezala baanniversaire tozali na bandeko oyo bandeko na biso basango bazosambela bamese na rythme congolaise oyo bakobengela tozali na Kisasa rythme zairoise yango wana lelo oyo bomoni ndenge toleli ndeko mese ezosalama na lingala alo mese ezosalama mpenza na lingala ebandeli tina suka epui banzembo na lingala tomoni bana mpe ndenge bazobina mpona ezalaki liwa mwaye bomona ndenge ya kobina ya bana na chaque dimanche bosanganaka lerni chaque dimanche biso awa tobandaka na 15h normalement tobandaka 14h tosali na balouange epuis à partir de 15h nde toye kokota misa tobandaka misa na biso ewumelaka pete 16h30 ale biso nyonso to nini ezosala na bandeko na biso bayebi place oyo te en tout cas bandeko na biso oyo bayebi place oyo te nabengi bino boya tokumisa nzambe boya awa mpenza ezali boyebi balobi katholike eza maison mère tozonga na biso boya efungwami porte monene efungwami bafenetre efungwami adresse na bino awa ezali nini exactement eza na tozali na 6 rue Saint-Luc ezali Saint-Bernard soko outi Paris 18e oui na Paris 18e juste à côté métro Château Rouge na Barbès na métro La Chapelle voilà papa confirmé na nzela makolo okiti Gare du Nord oyelo makolo mbala moko eza na plein centre ya Paris à plein centre bandeko soki mpo olendo osisi miso kokosomba biloko na Château Rouge merci papa na témoignage na bino merci papa bon papa yo lobini nango mpona likambo oyo biso sito nde toperdre moninga na biso Lodi Mataba wana aza grand frère na ngai Lodi Mataba grand frère na ngai donc ndeko na ye amigo aza na kin maître na pese kaka bambote aza na courage donc esali passe omona donc akende na kimia nzamba asunga ye abatela donc molimo na ye remarquez ce nombre de pose en paix merci beaucoup papa merci maman c'est ça la Panza Sango Congo en tout cas donc on continue toujours le chemin il faut toujours que Panza Sango ya Congo
Nangozo Panza, Sangoya, Homonerie catholique congolaise de Paris. Moi, philo photo, je confirme. Je confirme en tout cas, il faut toujours continuer au Panza Sangoya Congo. Merci beaucoup, Edina Image. Merci. Merci, c'était philo photo. C'était philo photo, oui, c'est le philo photo 282. Merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup vraiment à dire. Nazana Ebele à Rolobate. Nasengi Binokaka, merci. Nandenge Boye Kosumangai pour la Kunda Mwana. Nodi Azalaki, grand frère Nanga. Mais, après ça, il y a respect. Il y a même pas Oya Mana Potamana Bango. Soka Sidiki a Benga, il y a Bigana Yo, il y a Petit Nangami, oui, mais débat. Mais tout le monde est Boutumaël Paris, à part parmi les cofondateurs. On a tiré na Yemoko na Zino. Alors, ça n'a rien à Goloba, Boboto, Bodeko. Donc, non dit à ce que ça monte tout. Azana Mabenae, comme vient de dire mon frère, mais non dit, départ et non dit, les blessures. Les blessures. Nodi aye beaucoup consoler l'ité mayabato. Ata besoin de kanda. Soka yé abani kosala kaba vati. Même aussi la vite il faut au saladini aussi. Balaba ko conseil ma peine sur la dinamo. Nzamba fongolela yé. En tout cas, le monde n'est pas méchant. C'est les hommes de la terre qui rendent le monde méchant. Dieu n'est pas méchant. Le monde c'est Dieu. En abréviation, monde. Selon le monde de Otikango, Oji et Okusi, Oti Inakati, Oti Unasuke Komi, Montu. Donc, après, c'est un mot d'endengue naïe. Et là, on a eu talisman naïe. Donc, quand les hommes disent, à partir d'aujourd'hui, je condamne personne. Quand les autres disent, le monde est méchant, les hommes critiquent. Mais Dieu n'est pas méchant, le monde c'est Dieu. Na sengi bino boboto bobeko to kumena boboto oya tikeli biso Dieu seul c'est qui vivra monde.
kolanda madina te kasi atofinga nzambe watofinga nzambe te kasi mokolo okufa ozala yo totika nodi atoke natika na meilleur abisisa pese Je voudrais bien que tout le monde laisse un peu sa tête et la relève en 3 fois, s'il vous plaît. 1, 2, 2, et que tout le monde dise vive l'artiste. Je vous remercie. Dans l'EPSEB no lobby, et d'une image pendant son Congo. Avec le but de l'élève nous dit qui vendredi. L'EPSEB no toyo kunda nous dit lelo voilà cimetière et dit nos jeunes ba image toyo kunda pe nous dit qui le film Syrie nous dit qui ma passe makasi ya toyo kunda nous dit wa rien à dire l'EPSEB so passe to bi que no ba mbal passe les makasi na biso l'EPSEB so vraiment nous dit qui bon mon so nous dit bon ya nous dit ya mo to message ni mingi na château rouge donc so mo ba te belé ba ya c'est kaza mutu abatu quoi azala qui bon avec ce qui s'abattu donc ils a pas si quoi ils a pas si ma belé mon konzi kotala mbali ala liboye donc ça fait mal il y a tout ça la bien à vie. Merci maman. Ça bien à vie, tout ça m'a bête parce que nous dit bateau nyonso ba ya wa pona nous dit. Donc mes condoléances na famille nous dit sous merci. Ouais, merci ba condoléances à mingi na ya communauté ya biso pe ba condoléances quoi. Merci. Ouais. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Nous pour le landogono nous dit to kunda no de no de ke no dit to moni sur château rouge te et no dans on souté moi le bana suka pour la famille no dit pour na yo moko tango zaka na de merci. Tozaki na mariage moko ya Masalamo Denis na Noisy-le-Sec. Yom tanima ki feti wana. Et puis na ki surpris na ozwak na yo ka nouvelle ok. Akufi. Bon ya to ko pesa ba condoléances
na ba famille nyonso bayali awa na soki wana. Merci beaucoup, merci bien image vous êtes autant musaka micro on a passé à nous dire le micro le bapo pendant son Congo nezalaka donc pas si vraiment le matanga ton cimetière à Pantin elle nous dit vraiment coucher nos deux on est sauté elle nous dit vraiment qu'il doit autant sur la caméra dans moto à poster le bas dernier mot pour nous dit bonjour maman bonjour moi mot pour nous pour la matanga et à passe et à passe to kokate to etika na journée suka to ana passe makasi mais et un passage obligé nzela mutunyo surtout ya em kone koki a précédé biso kaka biso pe to landa na biso bon et le bel biso belé ko ba ka ofana bat na mokili poto moni mokili ne landi ya nodi en tout cas bravo les stars qui naika bien merci beaucoup moi tout le monde peut m'entendre nous dire mes condoléances famille nous dit bino moni nous dit que la passe biso nyonso et nous dit que ya zonga soute moi mon merci passe mingi makasi na motema passe makasi ake trop tôt fallait pas ake mwana moke mingi vraiment mingi olobeza te to aka na souci bon mona batu ba ko lobate ba sœur na ye ba ndeko na ye famille na ye donc passe za la motema to pe micro to ko lobate ya no dia kena ya no dia zonga na soute en tout cas ils a passe mingi za vient na bandal talaka que za passe mingi franchement en tout cas désolé mon émotion ba ko lobate ba kunda no di passe donc bazo ko attend lobate no dia ke no dia zonga soute no di to tika to temba tebele mele to kene no dia tika la mo ko ta passe ça la mitema ba to ko kende to tika no di moto kei merci de to tam sanga micro na biso papa bonsoir peut tout le monde na matanga no di momo no dia ke to tika no di merci mawa mingi donc moi écouteur le réalisateur mawa na motema. Ok, madame Motema, micro est tambola vraiment. Babi, bonsoir. Bonsoir. Sur la table, qui nous dit qu'il y a eu ton monnaie sur ta table, au revoir. Babi qui est passé à la bisognoso. Non, encore le bateau. Nous avons eu le loba. Apema Nakina. Donc, on peut dire paix à son âme. Car, non, encore le bateau. Si le lot n'a pas dit ma coutouté, n'a pas dit ma té, elle est là. Donc, personne. Oui, il y a le dia aux souhaité. Donc, ndenga ke iwana ezana ngonzela moto nyonso. Toyebi ke mutaotika la libanga na mokili azate. Ce qui est bien est que batobele balandi et pesinga le somo ko ngola que vie ya moto na mokili eza mbongo te, eza matérialité. Mais vie ya moto na mokili eza bo moto na ye. Parce que to tika pe batobele pe bazaki na bambongo. Mais bateau yo ndenge za boye to monaki bango te ça veut dire que bazaki na ba valeur mususu oyo pe to kufa bazaki na ba valeur na ye donc ndenge ndeko na biso akei bomo ina pe mana kimia eza nzela na biso nyonso ouais donc lodi na betaki ne bambunda na kenda na festival mondial de folklore na Brusum naza na ba souvenir na ye azali garçon moko bien bah écoute voilà quoi nzamba sali musala na ye yem tapé sara yem tazui voilà quoi. Merci beaucoup, merci vraiment. Molaï, Babi, vraiment, mes condoléances à vous, vraiment. Tant que la reine Chantal Bola s'appelle Noël. Tout le monde dit Molaï, Molaï, tu es au Kunda, nous dit. Nous dit, on a soutenu Molaï. Naïbi que vous allez nous dire, c'est le passé. Moi, dernier mot pour nous dire qu'il y a une famille, nous dit, Molaï, merci. Merci vraiment Mawa Oyo et toute la communauté congolaise Nyoso et puis Nandenge Tozalaki ensemble nous dit ngana aventure ezebele nous dit na cadre artistique et puis na côté travail auto selnaye to agina na compagnie Motema et puis alagi membre ya Congo Seben Oyo za ko unir ba artiste mingi na kati ya Europe awa et puis azaki pe un de membres ya biso ba comédien to bing bongo Kombo Bomoko vraiment et ça biso passi na sûr que to sengi molimo ne pe mana kimia to lobi mingi pendant 2 semaines ti akufi et puis to lelie na kimia to lingite to commenter mingi molimo ne pe mana kimia sika zali awa nzamba batela ye sika to kendara et j'espère que nous dit aza entre les bonnes mains Seigneur surtout que akufi na nzoto mais aza artiste akufite. Merci, merci beaucoup. Mon lobby a coupé dans d'autres artistes, d'autres talaka bilili a nodi, d'autres c'est pas la cale nodi maga coupé. Merci papa, moi pour la nodi. Merci ming nandengo pesinga parole. Analyste secrétaire adjoint ya Congo Seben. Na tulomini ba tulomeli nodi fleur naie ya pa ya Congo Seben.
tosepeli mingi na ndenge que a réunir bato ebele epesi biso vraiment na esengo na courage ya kolandaka baartiste na biso na cimetière nasuka wana tozali na José Kapesa na babi merci papa Congo sebel ma ba na fleur na bango ba olela ya nodi kokunda ya nodi ma bonsoir moi pour le mino na fleur pour la Congo sebel mo na nodi merci. Bon, c'est tout à fait normal toi na fleur parce que Nodi Azali artiste déjà international polyvalent. Azali na ba cycle nyoso a beta na ba ki na beta na ba minzoto ba place ebele donc yé na fleur pour tout la gisa Congo sebenke to zali na ba artiste ke yé na kat moko la kat na biso azali te soki musapi moko longweta ka isara pasi ya to na fleur to yé ka la fleur moko te parce que pour faire les akimi balé d'accord mais ba soso musu to monité mais Congo seben toujours numéro 1 ya on te so rassembler ba artiste mais Congo seben ne bolo ka matanga toujours renouveler Congo seben toujours retaper Congo seben et comme ande mususu donc to sali pe na monsieur Mebwanga bonsoir to mo le matanga o le nodi donc babi Mebwanga bo ebi leader na biso Mebwanga to ebi bala kino so bebe monde entier merci moi to tikelo parole. En tout cas d'abord mes condoléances à la famille biologique, la famille musicale Nyonso et puis mes condoléances encore à la Congo Seben parce que le ministère du Congo a se retrouvé à identifier à partir Congo Seben et Nodi Nangaï ezali histoire plus que la fraternité parce que Nodi a bandi carrière musicale na Minzoto tango e poto Nodi a bandi carrière musicale na Nangaï na Wenge El Paris. Donc tout ça ba voyage, tout ça ba disque, tout ça bloko ebele na Nodi. Jamais na tikala ko zota le problème muketa ko sona mukena ko kosateti Nodi azana za ko yokangai. Akobeta concert, même salaire na ye fungana landa kai pour apesa mbongo. Donc lelo naza meurtri. Naza pa na cœur très meurtri et j'ai du mal à passer mes journées depuis mort à Nodi et Salamaki. Donc Nodi aza mutumoko o moni lelo o bato sangani boy. Ezali parce que Nodi azaki rassembleur. Nodi azali mutumoko de bonnes humeurs toujours. Donc mututu o ebaki Nodi ata tungisho lelo lobi a osekisayo. En tout cas sona bandi ko balika Nodi pasi na kanisa na tangisi même ce belé bato moni et nalinga sa Nodi que naza moi courage tika na ngapona na sunga baninga o batikani. Voilà. Merci vraiment aimé bon kaza na pasi ya ndeko na yepo yem ta yebia bandine vraiment que le ndeko na tika yel boye ya tika le ndeko les ça passer mais quand yo yangara Marie Paul lelo to sali combien de temps to kutani sur Marie Paul te Nodi Alexis Bolingo wana zone singa suna Marie Paul boto yambani to neli ensemble tout ça makanisa Wengel Paris matanga d'abord ya biso bato akati mais Nodi to kanga epi pour biso mon côté les mots me manquent c'est trop j'arriverai plus à parler. Merci beaucoup bien même bon na pasi rien à dire tout ça mais le retour backstage to longola te po ya ka pasi to na pasi et d'une image pendant son Congo to mona bana matanga banda ki tsiko d'une lo bonsoir matanga no di mo po no di akei po po sakana no di merci mes condoléances la famille no di maman okaboni zaka pasi mingi ngape na auto kabana maman nanga na uti Luanda mes condoléances papa donc vraiment Nodi aile kinangai mwana malamu exactement parce que akufi pour donc vraiment que son âme se repose en paix donc commentaire me souhaite les anzala na bisonos merci. Merci boy kande babi bato na pasi bato bazo ko lobate son âme se repose en paix tous abe ba papa ko to moni vino pe na matanga to yo lele Nodi moi mes condoléances la famille Nodi pour na bino mo merci. Non mais condoléances là que on en passe na libota Nodi daga ko perdre mutu logo à Nodi comme on l'appelle que bato belé ba boy de ba si c'est la matanga ezarate de ce bato ya si c'est mutu boy cela veut dire que ay mutu malamu donc de dire mutu ba que ay malamu na mutu nyos ay mutu mabete donc ça dit que ande ko na biso akufi to zanga te to participer na mémoire na dernier demeure na quoi on a ko ba ngona. Merci beaucoup. Micro, moi mes condoléances la famille Nodi. Si bon, il y a Nodi mututu abanaki ko
sokutani na ye moi bango ko sala esengo moko boye azaki moto azaki vraiment nature na ezaki que so bokutani ne faut boseka faut bosolola bien abango solola bien na moto nyonso c'est pas que so moto akufi ako moto malamu mais nature na ye de toutes les façons so otali na cimetière population ye koye kotika na cimetière ezomona na pena ke azalaki moto azalaki na bato en tout cas eloko wana koloba yango wana. Merci beaucoup, merci. Et d'une image, ça, nous sommes la triple dans la caméra micro. Ça, on va prendre un audit, ça nous calme, triple, ça va calmer. Ça, on va prendre un audit, merci. Nzambe la bomoi. Nzambe talaka nodé sigalali. Ezanzela na biso nyoso. Na senge revoir. Et ça passe. Et ça passe. Surtout au monde à boy. Tu as qui n'a mukini moto na moto na ndenge na ye. Mais tu comme ko kufa. Moto na moto pas na mukolo na ye. Passe. Na zo kokate. Mais to lingana. Atana salon mabe lingangai. Mabe pele kate. Po Yesu ko kufa gina kulusu po mabele kaki. So mabele ki ko buni. Ezate ke o mabele kaka otila kaka o mwana nzambe na simba la Bible te. Biso nyoso to kufa. Chantal biloko o eza lupemba ya nodi. O ya ko boya alimwa. Eza ba génération na bino. Biso nyoso to kufa. O ba ko memena kisasa ba memi. O pe ba ko tikala ba tikala. Parce que tu as un mboka ya maman Maria. Le sac Chantal bo umela bo vanda. Mais na même l'église nanga. Merci triple dogi triple nenga zole la nodi nebe bande na yeda kufaki aka na passe na mutema. Et d'une image na moni to zo babilili mususu na bato batkaki na salle na bato to komona na salle kuna na pokwa to clôturer vraiment. Mais tout ça pour na vie a boko sur le micro, vie pas ali pour mes condoléances na famille nodi na yo morope. Bonsoir ya. Bonsoir. Bon, Freddy. Ah, na moni lo na lo bate. Tiki te ozalo ko lo bate mais mes condoléances na famille nodi parce que yé c'est un deux qui mutu non merci. Non, c'est mon grand frère. Na moni lo na lo bate parce que nodi azali yaya o ya kolina biso na quartier donc épreuve tu as ba grand frère mususu ba vie na ye na ba petit na ye donc tu ka le loto tikaye na dernière des mères na ye azonga mala boboto donc ça va. Ouais, OK. Merci beaucoup Yaya. Babi totam sa micro, on a un peu sur le micro. Babi bonsoir. Totam sa micro pour la to tika no de no de zonga soute. Donc tout le monde a des no di position sur l'autre to keye no de tika la e mo passe net tika na mitema. Mes condoléances na famille no di, mes condoléances na bino pour frère no di merci. Merci beaucoup. On a un témoignage na opesa. No di to kena na fête mo na Allemagne. Ayebisanga bilanga baki. Bino boyi valeur na ngata. Mukonga na okufa. Bon mon la valeur na ngai. Donc lolo naza émotion que le commandant na ngai salami. Donc en tout cas témoignage na opesa yango ya nodi. Mon be valeur na vraiment bon kilo nyoso ezawa. Vraiment yango na témoignage na opesa yango. Donc aza ma prêtre quoi. Donc muté malama la malaki nango donc saliki ko. Merci beaucoup. Totambu sur micro papa mes condoléances que la famille nous dit que pour évacuer merci. Non vraiment mes condoléances va pas nga moko parce que ya nga pena ndako et ça va pas séningi parce que ya nga pena to bakina makila. Ko bon ça moto la facilité vraiment. Vraiment pas ça mité malhabité poto ce que kolonga mkoni vraiment pas ces en makasi en tout cas nzamba dans la biso en tout cas makasi. On a makasi merci vraiment. Merci beaucoup. Babi papa bonsoir totambu sur micro vraiment mes condoléances juste pour la famille nous dit merci. Mes condoléances c'est ça alors là ndenge soko boki so likolo déplacer te ko eliomo po ya nodi azaya na ngapale donc minga on bezala ngote ayebi ngapela ayebi pasi kala pasi na ngote merci bonsoir bonsoir merci. Ouais, mes condoléances surtout la famille biologique et puis biso bande konaye il y a la classe nyoso ezali awa judoka ba musicien et puis ba comédien nous dit ngato ba né na terrain parce que ngai na fait partie de l'agence globale il y a fret donc il y a ka tokutanaka asekisaka biso makasi en tout cas disparition na ye et ça biso pena passi mais bon to lobika que son âme repose en paix vraiment merci
dino babi passe eza vraiment na mitema mutu nyonso olela nodi toko kutokende te nodi bakundi me toko bima cimetière te donc tomona ka to bima nodi tokende nodi bana bakundaki nodi de to c'est déjà plus de 10 minutes mais personne mutu mo alinga bima te parce que tomona to bima to ketika nodi to tiki de nodi tokende donc muno soko bima cimetière te déjà ma passe ye nodi akufi vraiment tokundi nodi lelo ba liboso mo tokundi vraiment mutu me toko bima cimetière te biso to ka na kati donc to éviter voilà papa bonsoir papa tout le monde vient vraiment là to kunda no di passer moi me condoléances ta famille no di me condoléances na yo mo repérer la pesio merci bon ngana za na mingi ya koloba te ya no di azalaki l'un des proches na biso famille vraiment titan tozwa na ba rouge tozala na ba concert tozala na ba nini ya no di azali mutu moko oyo apesaka esengo na mutu nyonso mais mawa trop na ndenga tiki biso akufi briske na bagare du nord ezaka mokano ya nzambe kwa nyonso oyo topesika nzambe merci azwa lokumu na ye ndenge anodi atili kozonga na mabele outaki obotamaki bomoto kozonga mpe mabele kwa eza nzela ya moto nyonso bo mawa tro na famille ndenge etikali me tokolemba ye te tokosoutenir kaka famille na ye bana na ye mwasi na ye kwa bon naza na mingi ya koloba te bon talaka naza na souci ya tro ye azalaki mpena oyo abiso mpena mutu na biso mpena ya mabele mutu na biso ya staff mpena ye yo ya nodi ndenge atiki biso boye toza bien te paris eza kobouge partout baprovince tout balondres parti par là donc bazaka na mawa ya nodi donc naza na mingi ya koloba te natiki micro mpe pa mutu mosusu mpo aza na mwa commentaire ya koloba aloba kwa nasuki wana merci babi di no pe moto opousse la matina tombe pour to loba ma awa PDG to la wembi ko la passe pour to kuteli yo vraiment ozata lelo koloba te li passe na yo PDG to ebite vraiment za la courage mama na mobali pour nzana biso nyonso PDG pour lelo za tour no di le za tour na ngolo pe tour na yo PDG to pousse na mimi mo sika bakundi ya no di vraiment que no di ozonga susu te PDG vraiment to passe to pousse ni vraiment ko ta tombe to zima le passe no di pour passe za la mitema to ebi ko koloba te po mais faut courage à moi na mobali koloba vraiment parce que ye no di to tika no di to obzonga suna no di to yebi apeza passe ndana biso no so mais comme tel nga pe na kokufa edi ne pas kokufa mais to na courage na momo pour na lipasa na momo pour na famille ne pour na mo remercie merci eza passe pour na vie na nga na ndenge olobika lipasa na ngai ya pa passe banda koyaki to lembaki ete na mabondeli mais nzambe tanga zwi molimo na ye mingi mpena koloba mpenza donc eza te mais ezaka pasi yaka mais nasepeli nzambe abataka molimo na ye toka merci beaucoup boyoki ndekone mwana ozoloba na pasi na motema bobi pasi bambana ezaka toyeli liboso vraimen tombo ya nodi dino image tozolanga tombo ya nodi akeya ozonga susu te voilà nodi son homme se repose en paix que Dieu qui est malade, mon petit nom sapé de Noël, maman paradis, n'a pas de sang en Congo. Il nous dit celle qui sera passe dans mon thème, il nous dit ok vraiment avant. Mais il nous dit vraiment ok malade, merci, il nous dit pas si merci. Moi dernièrement, pour nous tobima, il nous dit tikali to question, il nous dit tobi que pas c'est tikali. Merci. Bon, je me présente d'abord c'est deux voisins donc Naza vient dans voisin nanga toujours on est train to kenene musala chaque tongo donc on a beau monnaie sous souté na bi ke malgré tout na retard na ti musala na soko na biminda kuna ya bona bi fona mona place vient nanga batie ya on a yé to participer ensemble na famille biso nyo surtout toza na cimetière paté moka batu aza muta batu donc batu ba ko kendete toza awa na vendodi na biso donc ça fait mal bon nzambe za molimo ave na biso ya nzela biso nyonso nde babika mbila était là partout donc eza nzela na biso tout mai na miso vraiment moyen koloba mingi eza te motema pasi donc na ko vraiment koloba tetara émotion merci y a pas de problème dino image pasi dino image banda banda ko la tozo pe to ko to jibe frère mo ya nodi bonsoir. Bonsoir maman. Oui, tout le monde peut. Le lait nous dit mais on a eu beaucoup de retard, mais c'est pas grave. Vous avez besoin de tomber. N'a pas qu'elle a dit qu'il n'a pas passé. Il y a besoin de maman pour la yomo pour la famille. Elle nous dit merci. Bon, s'il vous plaît, ça prend de nous. On a bien en barre de Saint-Ouen. Bien en barre de Saint-Ouen, mes condoléances. Ouais, mes condoléances, merci. Ils ont un moment de douleur, voilà. On peut rien dire.
na ozanga liloba parce que nzambe mutu apesaka ye mutu azwaka donc voilà mpona nodi nazokamwa trop mais voilà eza mawa eya pasi voilà mpo nayebi ke kokufa eyaka maza trop jeune eza pasi voilà eza moment de pasi voilà son homme repose un peu merci babi toyoki ve nanga mbaka de 5 to ndenge auti oloba ana pasi même akokoloba te parce que mutu na ye vraiment donc babi même toyokunda ye nodi mais tokobima cimetière te donne esalama te totambi susu micro. Tu vois, ça s'appelle Noël, bonjour. Bonjour, le bapena militaire, donc dans ce pays, ma casse pour l'honneur, les Congolais, les Sali, les respecter, les heures, les bailler dans l'église, les bazala qui, la salle, type bailler, nous pendant le bateau, avec bien mon proche. Et bien les bailler, bon, bailler qui était, mais bailler quand même parce que gentillesse naïe, que ça en est bien à bateau. Il y a un monde qui n'a pas tout, il y a un bar à descendre, tu remets place au nom, toujours là, donc. Ming pendant le bateau c'est vraiment triste mais ming bat basambla ming ba mo ko sala ba maman makambo ba ABC mais ezaka ke liwala yaka et tout na RT et le ba répéter donc tout ça va bien en bateau tout ça va certifier le roi d'une image Panza Sangwa Congo donc ça va bien en mutunyoso donc si on peut mon Chantal Bola aux allons péga bien quand on dit matin de pendant nous mon naï ah pendant na pleurer donc nazu ba embouteillage à musique mais na komika na komi donc voilà parce que trop voilà oui merci pour la famille avec Noni vraiment félicitations pour l'organisation bon ça l'organisation très bien en tout cas pour la cotisation et l'équipe exactement très bien donc dans 10 jours ils ont un montant mais rapidité vitesse la Congolais soutien là tout ça en haut de zone systématique nettoyage à Kala donc mon économie mis en place ça pas place à Sika bienvenue sur ça Kala balongola balongola déjà donc balongola ba mère mal bakunda bakunda côté kuna ozomona matiti kuna balola ba mère mal batika la kuna côté bien on dit eza côté pena Sika mabili comme ba 10 000 15 000 donc pendant ça en Congo il faut prendre une manche pas mon accueil ba conduire place en air donc place mon bien donc ba conduire place oh tu entends bien au mon accueil donc ba béton ne surtout ya bloc à Sika donc balongola ba tout ba refuta sur ba monter donc ba mère malu ba kuna ba patu ba tout bile ba kunda ba kuna na sekota zam ba conduire na place en air place mon bien donc pendant ça en Congo vraiment bah, félicitations à Bino P la participation à Mino Sali en tout cas tous ces pays mais tout ça on triste moi ça l'a junior mondial bah tout bilé na personne va monter va du makolo bébé juge de soir même l'enterrement bébé c'est gâteni allez là ne dit na bateni oh ma bomangombe surtout buto lo ma bébé Louis 14 va Louis 14 ah des chinois na bossen des chinois bilokos donc bah ça va bilé donc voilà et puis bah moment Château Rouge vraiment félicitations à Bino pour la contribution bah mikate on a bolamba qui malgré tout ça qui bitumba la matanga botika nde ba comportement wana botika makambo wana ba Congolais mikate zelo me wana ndako mais que tu dis non sur le babi maman Château je peux doser moi mukete parce que bien city maman la Yoji City belle Maurice Malosi Belen Malosi babi ngala bebe ça moi comme les menaces bongisa babi comme moi passi mais bonsoir papa bonsoir maman olimisa moi la seki muke parce que passi voilà moi c'est normal voilà donc le bezate nga idmayo quoi donc bayebi voilà et l'autre kaka ya no dit vraiment qui garçon vraiment non na yebi to babi baloba toujours bolamba mutu tanga za sauter oui to lo babola mona parce que non na mona place ya no dia silikité non pe no yokata bundi na par non na mona place ya no dia bundi alors toujours gentil à ce cas toujours voilà mais le comme vraiment directeur ko tike poto mona que sauter ça vraiment passer tala bat balongo ba moka ba Londres ba Italie ba moka ba Belgique ba écosystème no dit voilà vraiment et ça passe pour la famille et puis biso bandeko comme biso ba Congolais ça biso passe na musique voilà donc il y a nous dire toujours gentil vraiment souriant non na yoka place à siligité donc naturellement on appelle na yoka ta bundi na Paris pour na Paris na zara libano non na yoka donc toujours gentil ko se katande bat balandi au moins na la rôle ba 1000 personnes yo mo monde boza bino ba ta presse bozo monde ba 1000 personnes c'est pas n'importe qui bat balongo musique ba Belgique ba Hollande ba Roland yo donc franchement Pascal avec mutu moi bien donc place à Ali personnel tala ko moni frère azo la lisu pembeni rose frère moni bino azo la Pascal yebi ba bien ne bazana no di douleur aussi la té totika douleur aussi la parce que rose monde ko mona su ninga azo vraiment ko partager douleur la passe vraiment to
kabola pasi yo moko ndenge ezali wana ezosala pasi na kati ya manete ma miso to kotanga me eza nzela na biso nyonso eza nzela ya mutu tu donc tobengama tozala tobengama tokende surtout je komelinga mo pasi pona ya nodi ya na telema pas dire ko moko telema to ganga ya nodi ozanga te loba moko to afinga biso ndenge mabete aningaje ok bien ya nodi afinga wana ndenge so yebi na yo to silike mona yeli so afinga yo lisusu mais to mesala to binga ya nodi so ba ko kipe ya nodi te so yebi to yo yebi bola yo yebi déjà ndenge zalaka donc oyebi ekuti to lobelo to yebi to zalaka to yebi ta su pasi musunde kwa zolela pembe na lilita na ye et ça sous passe. Merci la presse. Merci. Moi ça peut Noël pour l'élite tout le monde kaka d'une image to clôturer pas to kuta na salle d'une image neza la to clôturer to le livre vraiment to no dia kei to bima wa mo kilo mo se no dia ozonga ne soute no dia kei to bimi to tikara Martin to tikara bato bela wa donc net na film mais mango salami donc son âme se repose un peu to mo peut to bamala ayo kolela no di malgré ba comme retard mais quand même bali bossa tomba no di merci beaucoup d'une image to kuta na salle. Mon Paris Express, y'a Patrick Marois Vendi. Mon Paris Express, y'a Marois Vendi. Bonjour, Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko yena agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malwavengi, Rue Léon numéro 25, baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Malwavengi, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire au melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko ngo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela